Nanzela wana laissez tomber, laissez tomber. Nanzela wana laissez tomber. Ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye. Laissez. Mbote na bino balandi ya groupe Salongo TV Plus na émission théâtre de chez nous. Oui, le groupe Salongo en deuil. Ndenge boye bilelo tozali jeudi le 17 avril 2025. Depuis dimanche le 23 mars 2025, Mama Bolingo a outai kotika biso na mboka ya Maroc. Et lelo jeudi le 17, corps na ye yango ekiti na aéroport ya Njili. Toza kolakisa bino ndenge nini bandeko base mobiliser na Kinshasa na diaspora pona tolela Mama Bolingo ensemble. Bakoko ya Titengesana topesi merci na grande sœur ya bakoko nyonso ya Titengesana ma jolie lembi na likanisi kitoko ya sangisi baleki na ye na motivation oyo baleki basangani balobi te tokende tina aéroport na 3h du matin po tolela mama na biso toyamba corps na ye ndenge eza kokita na aéroport ya Njili. En tout cas, ekei biso na motema acte d'amour oyo basali mpona Mama Bolingo. Bamama mpe batikali kimia te balobi corps ya ndeko na biso ezokokita vers 3h du matin. Biso tolala tolala te. Tozali wana mama mabele, tozana Mama Bomengo, Mama Esengo, Mama Lipati, Mère Vala, président Devos. Tozali biso nyonso awa tolali te po tozala en contact na bandeko bazala Kinshasa. Bokozwa réaction ya mutu na mutu na live oyo tozosala en direct oyo pona juste tolela mama na biso Bolingo ouais te kotika biso eza pasi, ça fait mal. Alors tolela mama na biso na ndenge oyo elongo bani na dignité na respect parce que bapesi valeur na mosala oyo na sacrifier jeunesse na bango mobimba eleki ti kokola na bango bakolika na mosala oyo. Alors tosakana na mosala oyo te. Merci. Nzambende apesaka, Nzambende Moboto Dinoso. Les deux alliés Jourji. Au Bissonyoso. Catégorie Nyonso. Et quoi que ça m'a on a besoin d'autres ya Mama Biso Bolingo. Et vous savez pour l'aéroport. Mama Bolingo, Bamsou Baïbie, na omona na télévision. Il bien parfois malamouté na Ivan de Naye, Tondeng Azalela. C'est une actrice Oyo, Alexis pour jeunesse Naye, Nyon sur le théâtre. Donc, elle n'a pas fait autre chose à part théâtre. À Poti, quand on a montré la théâtre. Donc, famille Naye, Nyon sur que sa vie était le théâtre. Aza Oyo asala mise en scène, asala scriptage, azali Oyo asala ba scénario aussi na groupe Salongo comme na ba Nzonzing aussi. Mais la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Tu peux condamner Nzambe te. Moment naye ekoki Oyo ya tikibiso et il est parti. Konde to sangani ya média Izali tout à part le groupe Salongo bana ya Salongo bazali ou bien bakoko ya Titengesana bazali karaoke bazali journaliste Marc Nyonso bazali awa to sangani pona kokende siko na aéroport il est 1h30 nzoto ya mowe et okita vers 2h30, 3h. Donc, tout soyez. Ce qui est au long aéroport, tout qui est dans la morgue, il y a cinquantenaire place de Rotika, d'autres.
Donc tous, qu'on met d'accord, la haute ça la pays que Nzambe a rejoint le devant, a otambola na biso pe, a ozonga na biso sans problème de procès. Donc to garder kaka dignité na biso, total la dignité à moué, to pesa pe, lokumu ya suka, o ezali posa ya moto nyonso te mokolo nga pe ekokoyela ngai bato balela pe bato oyo esengeli baseka bakoseka bazangaka te parce que tolobaka kaka eza likambo ya kolela te mais eza na mosu azoseka na ye c'est son temps bakoseka na ye mais tosengaka ke tozala uni to accompagner mama oyo ti na esika tokopoze nzoto na ye colonie ya suka ou atiki biso na se ya moi oyo. Merci beaucoup Yacele. Mais Yacele, moi question moi suka poto kabwana to moni plus bino bandeko ya Coop Salon ya RTNC mais maman oyo a inspiré bandeko belé ba sali théâtre Yacele. To s'attendait que na lelo tout monde bandeko belé ba sali théâtre bazana bino ensemble. To moni penza ngoma exacte est-ce que belé comment que na malamu te to le Yacele ça. Mbela ekomaki nango mais balobi chaque chose a son temps et moto na place na ye selon ndenge ezweli yo ozali dispo mosusu aza dispo te il est 1h30 mosusu biso bino bokanisa aza ronfle nzoka aza na hôpital présentement moi je viens de l'hôpital natiki miradi na hôpital ye moko na clinique des anges natiki ye na ye awa donc ezali appréciation na ngai na moni te na niveau na tika mwana na kotala maman na ngai to ya na ngai donc faut pas Chitenge Sana disait faut pas condamner une personne à 100 donc tous en a pour tout moi to juger na bato mo ezalité totala tango to kouta ici que sengeli to kiti na nzoto moi na parla moto nyonso la dispo à Rokita. C'est pas tout à la fouée pour chicoter des gens et yaka chicoter. Nous sommes dans un moussala. Donc, mais là, les gars qui n'ont malamu, et la disponibilité, il y a tout un chacun. Un message à tous les comédiens, vous allez encore dans la rue pour aussi ça. Bandeko, il y a théâtre, autorisant de tout bien dans la musique. Dans ce cas, la musique to lakisa ke mosala eza mosala bazoba te na koperdre moto na kati ya libota tobwakaka obie tosimbaka nano nyonso ya mabe ekomela biso wana biso tozokende tozwa encore wana biso tozokende déjà donc toza déjà 1h 2h tozana déjà tozokende biso wana dans la biso nyonso salon epina les enfants de salon dans la bamama na biso na bamama na biso tozokende déjà yo c'est moko. Mutala kacha mutani ngawala na kia. Mutala la kia. Ouais, toza déjà dans l'aéroport. Ouais, c'est bon déjà. On est en famille. On a déjà été pour maman. Kolinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola fula makende yo masina likopo zone tuku mibale na mine okosukisa
okosingisa olalimi Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Et il y a 5 heures. Wana 3 heures dans le bolo. Wana zofia bisendiki hapa, ndani ya bolo 3 heures. Dari banda. Baru kajamba podi za pombe. Dari banda. Bozo watoto bibi amba kitolala. Ande temu tulali. Ezili. Never seen no. Toko na morgue na never. Ari. Cara, mama Air Maroc na confiance na isso. Air Maroc na Afrique du Ouest. Les photos là restent à elle. À l'ouest ça reste à elle. Ah ouais. Ah, tu me vas t'abonner. Kanda boy bayi ba telefone na bango na mati. Mwana basikia mboka tezoro ni jibe. Bamona likambo ya batana telefone mwana makambo. Tanga ya artiste amene na mboka oyo et comme il y a pour tout ça parking il faut sukopesa mbongo tandis que artiste amene na mboka oyo akufi mais bazoyeba te ekomi ono il faut topesa mbongo. C'est mon chauffeur, c'est quelqu'un garage. Il y a un 5000. Bon, on a Oh, tu as un surtout avec un mouillé. Là, tu as la gare, tu as une mouille.
filme so comme na 10 minutes au 4 soit kaka ambiance les bato ba oloba oyebi nde bato acha light naibi ebanda no yaka bon oui ma chaise na ligne ya 10 ye ayebi ke voyage 10 leo leka 1 2 ayebi bilongo te ye azokonte na nombre 1 2 3 4 17 eki akangi ale konte na so banisi yo soki okoyekoaodesasinga na kokakobalekebisanga yo okoti moto obomi moto asima alors mwana mwasi ya bali ko azotremble kaka nyonso na oloba na ye azobengaka femi dimu ese tala kosala namoni bato boni bakangi na likolo nde bamatona tomoni bandeko baza ebele, tomoni papa Masasi azali awa, mama Azo azali awa, bakoko nyonso ya Chitengensana. En tout cas topesi merci na koko grande sœur oyo koko ya Chitengensana na kombo ya sœur na biso ma jolie Lembi, na mobilisation pe na motivation na ye oyo asali pona baleki na ye nyonso baya koyamba corps ya mama na biso bolingo na aéroport. Tomoni bana nyonso tu bakoko nyonso papa Chitengensana ndenge ba s'organiser pona koya koyamba mama na aéroport. Alors groupe Salongo Mobimba dans la diaspora tout comme pe na Kinshasa totikali kimiate tozali ensemble, tozali 4h du matin. Donc depuis tozwa ki samoke corps eza kokita
ba maman na biso balalité toza toujours na contact en live tozo sala na Kinshasa na poto donc toko balakisa bino toko banda ko balancer image ya mutu na moko bomona ba réaction ndenge baza kotala nzoto ya moyi ndenge za kokita vraiment ba oyo bazolela na biso topesi bino merci corps ya mama ekomi na Kinshasa tozo lakisa bino ndenge nini makambo nyonso tu eza koleka pe botala ndenge nini réaction ya bandeko.
Vraiment, ezali pasi komona mama bolingo, mama na biso akendeki soins médicaux na mboka ya Maroc, oto ebaki ki kozongela biso en bonne santé, lelo tomoni azozonga na cercueil. Toloba nini? Topesi Nzambe merci. Pasi eleki na mutema bino moko bomoni ndenge ba mama baza kolela. Bino moko bomoni ndenge ba koko ya papa titengensana baza kolela. Ozomona réaction bandeko ndenge baza kolela, en tout cas eza pasi. Libota mobimba, libota monene, famille théâtrale, donc famille biologique, biso nyonso tosangani poto lela mama na biso mama Boli. Otala ndenge mama Boli azalaki, toujours gentille, toujours souriante, donc mama Boli il y a belé à kolobezam tozomona ndenge nini akopesela témoignage amoto poto ebite plastine to banda, plastine to sukela, maloba ezozanga, mais na émotion tozanango, tolobi tokofanda kimiate. En tout cas, il faut tout ça quelque chose. Tokola la te, corps yande kona biso ezako kita. Donc, to sacrifier pongi pona tole la maman na biso. Alors, arrivé à l'aéroport Yanjil, ndenge zoko kende bazo diriger en vers la morgue ya cinquantenaire, to sengi tole la maman na biso na kimia. Tole la maman na biso na kimia. Vraiment ba jeune artiste. Oya Koufi aza icône ya théâtre. Bapesi bolenge na bango nyonso na musala oya théâtre. Basali musala mususu te pa musala ya théâtre. Alors to saka na musala oyo te. Musala zobe za la te. To pesa musala oyo valeur na ba mama ba pesaki.
yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa makolo mine silase moko makolo mibale kaka olingi kansela zomi alingalinga mibali obebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula kaba masina lipopo mpe mokamoleli soni tuku mibale na mibe okosukisa emili okosilisa molani kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa emeli okosilisa kolani Gome, il faut gommer. Bakeka bandeko, mamazo marke ngai, bandeko na ngai na olobadini, mamazo marke ngai, kono na botiema na ngai, nalinga emingi, nalangisanga kolamba, mama opera nito na ilepa, ah Jésus. Mama oye na bili, ah mama oye na ye, mama na ye na gilamba na yo, Yesu, sika mama ne kilo, sika na oye na ye sabi na mama na oye kame na oye bate, na oye bate. Ok, c'est bon. Bandeko. Touti kozwa nzoto ya Mama Bolingo. Mama Bolingo asali 1 an na soin na Maroc. Et depuis le 23 mars, Nzambe akokisi mokalo na ye abengi molimo na ye. Lelo tout kozwa ye. Tout s'est fait na soin na ye pendant 1 an na Maroc. Na rapatriement encore na bokasi ya Maman Denise Nyakiro Tshisekedi à travers la fondation qui porte son nom, la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Pour les Marocains, ça merci pour l'assistance pour appeler sa biso comédien. Et là, programme à Liboso, Zaki et Tambolaki. Les amis programmes, tout ça pour élaborer. Dimanche, c'est ça, dimanche à Pâques. Donc, en termes, vous avez dimanche, toujours vendre en famille. Comme corps et commis, cet après-midi, tout au solo là, en famille. Et tu vas annoncer Bino. La suite, il y a un programme Négué Bozal. Donc, ceci dit,
artiste tokokuta na lobby vendredi à 16h et pas major na Bosobolo croisement Bosobolo Birmanie pour continuer matanga ezali ya biso to continuer préparer matanga na biso. Voilà, encore une fois merci na bino banso oyo to veillaki na aéroport pour na koyamba maman yaya collègue na biso bozonga na boboto tokutani lobby pour na ba comédien et pour la presse, nous avons tout le temps. Au moins, il y a un message de Sengelibo, Panza et Angouane. Merci beaucoup. Sécurité à côté. Sécurité. tobwake awa olie topusa na po biso nyonso tozala sasa tose limite wana po tozala
Quand tu as commis salité, donc j'ai sommeil né à Zao. Depuis le 22. Comme une de oui. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gommer, il faut gommer.